tondi bolingo na yo Yesu nzambe na ngai miso emoni preve edutaka te etinda se motema endima wi nasi namoni bolingo na yo nasimbi mpe bikamano Yesu papa motema etondi nde elobaka bien poezi nyonso ya motuya nasi natondi bolingo na yo Yesu nzambe na ngai miso emoni preve edutaka te etinda se motema endima wi nasi namoni bolingo na yo nasimbi mpe bikamano Yesu papa na maboko naza nanu bebe oyo akokisi bamvula te azosenga na maboko naza nanu bebe oyo akokisi bamvula te azosenga babondelaka ye ntango nyonso oyo azolela nsima mikolo nazwi makasi kolobenginga moningano yango ezokamisanga nzambe moninga ya generation na ngai te yango nga nandimi kolo yo moko tambwisa ngai nandimi kolo yo moko lakisa ngai nzela na matambelo onga nazali awa motema epeli moto ya bolingono nalingi natikala kaka na makolo nokolo onga nayetolaka na totémoignaka te mpo kaka po tika totémoigne totémoignaka te mpo tosala plaisir na mitema ya bato me ngai témoignage na ngai bitu nango ezali koyokisa satan na soni mpe kopesa gloire epai ya nzambe na ngai oyo eza seigneur jésus kristo influence ya bato komema yo na mabe moto afungolelanga porte lucifer c'est un ami esi obima na mobali moko apesa yo mbongo ebele moyeba vi na ye te epai avandaka yo oyebi te moso obima na ye mpo aproposaka yo mbongo apesaka kado moko ya monene mpe ya makasi me tala erreur bosalaka jeune garçon wana ntango mosusu akenda excusez-moi le terme na télévision akenda na slip na yo akenda na bapapier oyo osesiliaki na yango ndenge tozwa bana basi ebele ka ndenge babeba na niveau wana. Vous qui êtes partout branchés sur le www.lesnazaréens.com, on dit souvent que c'est notre site, c'est un site qui édifie tous les chrétiens, pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. J'aimerais vous dire qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et bien, c'est la princesse, la humble servante de l'Éternel qui vous présente cette émission. J'ai vraiment le réel plaisir de vous savoir nombreux pour cette émission, pour suivre cette émission témoignage. C'est une émission qui nous édifie. Et on est ici bateau expérimenter makambo na moyini. Ba moni makambo na nkolo bakenda lukamu ton susute. Ata ba ingi bayaka kaka pa la princesse po ba beta makambo ndenge ezalaki. Pona lelo na ezali singo yembela bino moko ya ba papa aye lelo na cadre ya témoignage boyebi ke bozela témoignage na ye avec pasteur Diarto aye première partie kaka les en cas introduction ya témoignage ya pasteur Diarto bisika bozali tozala déjà on s'est la même nous devons d'abord prier rendre gloire à Dieu le Dieu qui nous a protégés le Dieu qui nous a gardés qui nous a donné ses souffles de vie topesa ye merci mabe ya nzambe ezawaki merci beaucoup.
jamais. Atana banana bilage kolata ndoto. Non, je ne mourrai pas, je chanterai les bontés de Dieu. Moi je ne mourrai pas, je chanterai les bontés de Dieu. Alpha Omega, Alpha Omega, Evangeli Besu Kananyo. Merci beaucoup. Je pense que ces cantiques a fait plaisir énorme à toutes les grandes dames. Bah, maman la princesse, il y a un servant de Dieu. Nalinga bino mingi bisikana sobuza na France, wapi bisika bozali. Pour bande kwa France na éviter na zolo ba na koloba kaka na bino mingi na bolima nkolo pe bisi ba tuni surtout ba bisika baza États-Unis, Canada, nini surtout ba sur tous les 5 continents du monde, des gros coucou. Donc na loba qui était dans l'émission témoignage pour ma bé nzambe ezate na pasteur Bierto Malwano. Aye pour kabete no pe solo na ye. Ezaki ndengeni. Il s'est passé ki ndengeni. Pourquoi le lot ozana ye pour que to sepela elongo. Yango bengela nga bata. Yebisa bango que la princesse aye pasteur dire topé. Aye la témoignage no alaka banda bambula. Sans plus tarder, je dis bonjour pasteur Diarto. Bonjour, shalom, peuple dédié, partout vous nous suivez, partout dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Merci beaucoup, pasteur Diarto. Bonne santé à l'église, bonne makamune qui se déroule. Merci beaucoup, santé, Nangolo Nzambe, ça va qui ezali, il faut taper maman Nabana, ça va bien par la grâce de Dieu. Et l'église Nzambe, na kansa boyoka qui pasteur Diarto azaki libanda parce que tous arabes locataires. L'église de Futelaka, nous parlons tous qui déjà place. Et bah activité nion église toujours réunir bana nion c'est bien parce que nous avons tazara soin ya musala na ye et bah tous va soutenir biso pona musalo ya nzambe nzamba pambola bino. Merci beaucoup pasteur Diarto lelo toujours betali solo ya témoignage na yo. Pourquoi banda kala bisike belo le cas na ba ndeko misusu opesa témoignage noté kasi lelo o sepeli ko fonga motema o pambola bana na nzambe. Merci beaucoup maman Tiffany. Oyebi to témoigner kate pour kaka potika to témoigner. To témoigner kate pour to sala plaisir na mitema ya bato. Mais ngai témoignage na ngai bitu nango ezali ko yokisa Satan na soni pe ko pesa gloire et pa ya nzambe nanga o eza Seigneur Jésus Christ. Yango na tina témoignage. Et nazali parmi bato oyo asala likamute po muta pousser ya sala. Akoma pasteur te po patinda ya koma pasteur. To asala église te po pesa asala église non. Tout la ratango nzambe. Tout la nzamba bano voilà maintenant vas-y. Et na yele loko na bisa bato ko témoigner ezanini. Na ye ko tatola ke nzamba za malamu ponanga, Jésus Christ za malamu ponanga, na ngamu nazalaki ezaki ndenge nini et ezaki ndenge nini lelo nde taye pona loba makambo wana nzambe ndazo aloko. Dele bandimela ka témoignage te va servir te. Oui, soy muta on dit ma témoignage, tu n'as évité la bien un crédit ou bien nani. Parce que quand on dit témoignage, c'est que muta témoigner makambo oyo à vivre, oyo à vivre, oyo à expérimenter. Yango to benga témoignage. Et ngai pasteur dire to depuis na banda koleka na ba site nyonso boyebi. Si lelo na parla makambo ya diable, na dévoilara Satan, na lobara voli na boye. Faut pas se poser la question na yeba ngo wapi. Nani mutapesa nga makambo na loba. Alors so na leka kunate na loba ndenge nini. So na ebili siferte na ko dénigrer ndenge nini. Na elza no baleleki so na laksa ga musabi parce que Lucifer sikaza ayebi dierto. Ayebi nga bien. Depuis na koma na ngambo ya Jésus abanga ngati lelo. Ayebi nga. Yango na epona témoigner. C'est dierto bo uyopo kena ko lukani epa na ye. Ezaki ndenge ni soni etindaka yoke. Ezaki ndenge ni pourquoi kendaka kuna ebandaki ndenge ni solo ya. Merci beaucoup Maman Tiffany. Raison pour laquelle Bible lobby et pekisi bato batambola na ba camarade ya mabenga ba camarade ba influence anga. Et partout dans le monde na telelo tala banani oyo fréquentaka. Osolo na banani. Influence ba te ko memayo na mabe. Mutafungela nga porte à Lucifer c'est un ami. Donc et ça là que ngai na moninga amema ngai. D'abord piti to kenda kuna. To kenda na vie na biso to luka mbongo. Tozwa kisi ya mbongo na vie, tozwa kisi ya basi, tozwa kisi ya bitumba, tozwa kisi ya kokoma ba catcheur na vie. Et nga na leka na monde ya musique. Raison pour laquelle na témoigner ya makambo.
tina koma ko témoigner bango nzamba bendanga litoi na butu na lobango mokosi na émission dévoiler makambo ta mokili ndenge ezokoma nde yango lelo so na ye par rapport à la question de Tiffany neza bino ba vérité ya makambo oyo yango wana Jésus Christ aza nzambe Jésus Christ aza Seigneur tant totanga kombo ya Jésus epai bato ngambo wana bazali bazaya kobanga bazolenga puis bazotatone en plein nuit. Merci Pasteur Diorto tika totuna nano yo na moninga bozalaki lisolo bandaki na ndenge nini bo bandaki masolo ndenge nini po mema bino tikuna ya lisolo nge bandaki na ndenge nini avant bokota bokende koluka bakisi nyonso to na yo tangi Mama Tiffany oyebi moto sata na vie ya pasi akoma kokanisa pe asumu kaka moto sata na vie ya pasi akoma kokanisa pe asumu kaka yaya na mi qui m'a pris alobi nanga voilà nayebi papa moko soki toke pa na ye apesa bato kisi engana mona mbongo na ndako nganga et awa na oloba na bino bato bala na biso partout na monde entier le muta sala voyage na Angola so ko mi na kafufu ya na mboka wa benga jika sika bazwa kisi ya diamant sika bazwa oka muta ke na Angola ateki mama ateki ba famille to ateki musapi to ateki mukongo ne mboka onga na vanda pana 3 mois na ndako nganga ko na ngo jika et sika na kende na bato nga na mona na mboka wana bato mba ba pesanga kisi na veza ba sango bato mona ba prêtre catholique ba pesanga kisi nazwa kisi ya chapelet ya rouge nazwa ba prière à je vous salue Marie tout ça c'est ça on sait pas il y a ba prière de Jésus Christ ndaza nzambe bandeko nga na kenda na ndako nganga na vande pa mutu wana et mutu wana kenda azaki mama koko moko ya mwasi avant na ndako na ye pendant 3 mois s'il vous plaît na mona mbongo na ndako nganga vous savez soko za na eloko nzambe na vina yo atako bachayo wapi obima ata bakena nini obima kaka Pasteur Diorto pardon to sala ngolo kolo zote na kati na cherté to kenda ngo malembe tika to tuna nanu kamara no na sa za une expérience to bozo ki décision bino mibale yango etaki bino makolo na nzela inde tiko kene na mboka no lobina Angola. Oui, vous savez ngai na kufela ba parents papa na maman bazala raté je suis aîné de la famille chez moi et ça là que vous en a charge à baleki na simana yo wana charge à famille otala vino en tant que mwana mobali lokola ndeko no sabi noto telema na muninga toke koluka vi na Angola e kokoma kuna lelo tali mutu tela teka famille na ye to teka mama na azili banga 50 azili diamant libanga 40 azili banga 100 e ko tindoka na makambo wana nde muninga memanga tina kati ya ndako nganga donc bokoma ki wana nganga tel pesa ba tususa komi na ndako nganga webse ki ozana na puissant donc disons okoyoko ko simba kiste pour na famille na simba raté mais yo tant okota ki directement mbala moko l'air ngana komaki ce qui a fait que nganga fansanga pendant 3 mois na ndako na c'était quoi nganga pesa biso bakisi et azolo balanga bi yopoteka mu Congo c'est là mukie fanda fo no travail na ngai ngana zwa ba prière et pa nganga mama na mwasi po azai mama koko na kati ya mboko na obenga jika na kenda osala ba prière na cimetière moi je sais comment est-ce que ba focalise faire na ba prière na bango na cimetière donc na vana pendant 3 mois et camarade na toloba azwa kisi ya mbongo le toloba azana mbongo aswa mbongo pa nganga et nga ona oloba na yo na koma lokola disciple moko ya nganga ça veut dire ko sala numéro mutakwa na kata maison wana pour asala numéro de démonstration obimisa moto na papier nga na ndo sa démonstration wana pour na obimisa bomona ka kacher mo misi makila et babenga numéro wana eza numéro ya zombie ba ni makila wana ba pasola ka mutu te nga na bi numéro nde basala kango makile ba na misapi na songyao soka tche mutali bungo tanga to tia bazo fiba makila ndezo bimena misapi et puis na numéro wana ba misa makila tina kati ya munoko tout ça je le connais na ebi ndenge ni ba numéro ba pasteur ba osala lelo ba kepa nganga ba oswa ba mtu madesu na nzoto mtu nyoka na nzoto ngana iba numéro wana yango na Jésus Christ atanzambe mutako sabino te bandeko ya solo papa dire to tango bokomi na ndako nganga wana ba avant comme disciple ba salela ki omona ba cérémonie na témoigne yango oui nga ba salela ba cérémonie na maboko na nga za na banzoloko na maboko na nga na mukongo na nga za na banzoloko ça veut dire na leka na ba étape wana nyoso kisi ekota na facilement kisi na nzoto na nga ekota so de na zo temps on liste faire cela veut dire quoi soki oza mutu amondo ate jamais ko na ba place nga na koma nga na zaki na kota na transport bis transport ezo tambola ndenge contrôleur akota na bis pour a contrôler billet nga na noleka contrôler pour na osala prière à barre d'esprit et na leki pa moninga te donc dans tout ça nganga za na yango apesa yango bato
Merci le pasteur dire totango fandi na éviter to poussa na moi mkia obeta na moi masolongo penza tango koti na ndako nganga pesio au sali toi mwe pa na ye elekana kina ndenge na nina to yeba pina elekana la ki okuna na ndako ndenge nini beta na moi lisolongo po epese so moi elan ya kopumbwe tokeni. Bien aimé, tango nga na fandi na ndako ya mama wana na koma lokola disciple na ye, na koma wa mosali na kati ya temple na ye. Ça veut dire na era cérémonie to allumer ba bougie, na era cérémonie to nga na tinga par exemple, na ta jupe ya rouge, ba chaussette rouge lokola ba bas ya ba joueur, faut na ta body ya noir et na te so mutu ba to koyeba ba bloka ba kutima ba mboka, faut ba tchawe ba dodo mo pembe lokola moi c'est aboti ma passa. J'étais son disciple na kati ya temple wana. Alors anope sanga ba cérémonie nyonso, yom to sala numéro boy. Yom to invoquer madame Jacqueline pour abima. Yom to tanga prière ba komina bic rouge na cahier pour eloko télé salama. Yom to pesa ba bougie pour yemo kaza grand maître afandi wana avant que to invoquer Lucifer. J'étais comme ça na katanda kwa maman koko wana. Merci beaucoup pasteur Diarto bosali ba cérémonie bozo vanda na bosa ba cérémonie mais yo le biko kendaki ko luka kisipo okoma na mbongo. Et tukelo ndenge nini des vision yo kendaki na ya luka mbongo mais ceux qui sont comme disciples na ebiki diable ayeba ke toi la mutu ya lobby mutu azanani yango ngaka freiner mutu avandisa ina kacha makamba mabe ngana kendaka pianga kisi ya mbongo pona bimala kino sala ba faire dibanda mais on pesa nga mbongo libérer nga binga te yo fotikala ati muninga na nga bimakeni muninga na nga insista bisoko au tete tu dire lobby na 13h robela libomatika muninga na yo bimakende. C'est comme ça que je suis resté là. Yo mo koja mtu makasi nganga zo bano soza mtu makasi okufa na maneni na mtu makasi après 3 mois. Et là, on est les kaki. D'abord, avant de ça 3 mois, ngai pasteur dire que vous voyez, na pratika arts martiaux. Donc je suis ceinture noire na karaté Shotokan. Et na litoa ba kisi ya makasi wa benga muto na ndako invoquer l'esprit wana, c'était Hindu Sakara. Donc ba pipe ça ba kombo le ba batina Hindu Sakara. J'ai dit encore, na daki soki na côté l'esprit wana na vinanga, na bunda ba compétition, na bunda même na karaté SMP. Na ba imka na ba senta na gombenga na sala ba compétition soki côté esprit na vi muta obeta nga to cha mtu na nga sazali soki na côté esprit ya zambagori la govimba même yoza pena nga fokima pona koma lokola nyama na koma lokola monstre donc eza ba esprit ya mabe ba démon tango invoquer bango ba bimaka ba yaka na kati ya possession nzoto moto ba vandi et après 3 mois nde ngonga nzambe lere beti na kati ya vinanga maître zanganga la banga Jésus Christ aya kolongolanga na kata libula kufa leo na mosali ya Yesu Masia. Ya solo papa témoignage koko suka boite po ezaki vraiment mulai bosalaki makambo ebele na donc Dieu ezalaki ka espace ya 3 mois ndo saleli moyi. Na saleli na fa na kata ndako ne pendant 3 mois mais tu ne sais pas ba via ba jeune fille boninga na BBC, tu ne sais pas ba boninga na bare bango sipona za biloko na bango, ba to boninga na sali mabe topé ndenge na servir diable ti na niveau na tikaye. So na biso ke diable banga nga parce que ayebi na bi ba secret na yebele nga na ba secret diable belé et lelo batu mutami bala pesa nga kisi na vie eza sango yango na kele no wana te to beta nano ya lolenge nini utamboli pendant 3 mois wana bozovanda na kati na ndako wana bozoza na kati na ndako wana obebisi ba jeune fille comment est-ce que bato mabe babebisa ba jeune fille poto yokaka ngo pe mingi. Merci beaucoup Maman Tiffany. Yango na soka na muta osambela ndeko mwasi na osengo sambela na bosolo. Kosangisa Jésus Christ na makamu sote ko sala hypocrite na mama nzambe te. Pourquoi les jeunes filles babé ba facilement parce que la jeune fille balandaka influence aux frappé na mission. La Bible loba tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le diable quelle est la stratégie à diable? Abimisaka mbongo a flashon elongo. Tango yo mona mbongo za la paniquer au landa mbongo. Lelo et pas la jeune fille zanini. Lelo so la jeune fille na kabelo mutuka. Na peso 500 $, $1000 pour le loka yobi mananga. Est-ce que toi tu crois que na Kinshasa jeune fille au boy? Carrément facilement au sakana vi na ye pe au somba molimo na ye. Et c'est comme ça que la jeune fille va beba. Comment yo bebisa ba jeune fille? Nazo bana yo ngai na koma na niveau ya ko invoquer l'histoire na cimetière. Quand je dis cimetière, cimetière la monde ba ya bo moïter. Parce que tozonga na mwasi ma kobeta na lisula ta jeune fille moko ezalaki ndenge nini komelaki ndenge nini bosalaki ndenge nini pote bo jeune fille na kweisama est-ce que kutana kipena ba jeune fille soko kaka te. Merci beaucoup. Mutu nyoso za na bonzambe sata ko kaka te. C'est que son na numéro na tona na pouvoir oyo
nazokana lelo na sala mabe pande ko mwasi moko to mibale soki jeune fille wana priya kanga na ko approcher ete na ko approcher ete mais bato yo baseda facilement za bato bana losambo te kat na bango e bato bana vie de prière te kat na nde bato sata kanga facilement na ba file na ye et so na ken exemple moko par exemple ya jeune fille oyibi na kopesa exemple bandeko basosola bakanisa pe bien et si obima na mobali moko apesa yo mbongo ebele moyeba vi na ye te epa afandaka yo oyebi te moso obima na ye mpo aproposaka yo mbongo apiaka kado moko ya monene pe ya makasi mais tala erreur bosalaka jeune garçon wana ntango mosusu akenda excusez-moi le terme na télévision akenda na slip na yo akenda na bapapier oyo osesiliaki na yango ndenge tozwa bana basi ebele ka ndenge babeba na niveau wana c'est-à-dire tonalingi tosalela to te mais tosalela na mpo ntango moto azoya na témoignage na ye ayaka mingimingi na yango nde likambo tozolobela meme na makambo ya baconfession mingimingi na keto mpo to oza kose couvrir derrière baninga na kendaki na jeune fille to mpe tomona ndenge mosala na nzambe moko alekaka ya bino na jeune fille mona akotaki ne place boye nabwakaki eloko boye lere nabengaki ye ayaki mwa lisolo wana esala mwa bien papa directeur. Merci beaucoup pour la correction naoloba ngai na so na baye to wana parce que baenvoye diable baza ebele ntango babimaka na monde oyo bakabola pena bino 4 boke na site boye bino 5 boke na commune boye bino boye boke bokweyisa bato tel na mboka tel yango mona tiaki to totana oloba nakendaki seke mission na biso ezalaki wana ya kokweyisa bajeune fille ndenge na expliqué tout à l'heure là ebela bajeune fille tozwa bango na mbote mbote ozomona toamfuta bato ebele mbote akopesa moto na loboko toalaki soki tozwi poudre na tiango na loboko e nasali prière oyo bapesa ngai wana na prière nazwi poudre na pakole na parole na elongi na nga nasali prière na nga na pakole na maboko moto nyonso akutani na nzela oyo molimo na ngai elobi ke ye nde soki na ye s'il te plaît tantine na sepe na yo telemaki na obenge na se ya bamfutuma ifo atelema elere otelema mbote na ngai liboso soki azwi yango akomi lokola mbwa alandaka mokone na nsima mosusu mobali alingi yo te mozolanda ye kaka lelo olala na ngai esika moko ana réponse a no te tema aza na se ya bamfutuma wi na wi moto akoyeba yango ndenge nini ke oyo sina aza na se ya envoûtement ya moto intel to oyo eza nango bolingo normal Maman Tiffany nayebi biso tout à l'heure là tokanga bango na se ya envoûtement nakanga bango en fait ndenge corrigenga nakanga bango na se ya envoûtement eza envoûtement diable agomi yeba te elokola moto alangwe to moto aza envoûté amiyebaka te aza wapi aosala nini moto azaka conscience soki asutuki biso bato tozotala bolingo na bino mibale ndenge nini tokoyeba ke mwasi oyo mpenza oyo eza esu normal oui boyeba bango na ndenge nini par exemple ngai ezalaki na jeune fille moko oyo akomaki koyiba mbongo na ndako na bango mpo akoma kolesanga mpo akoma kolatisanga so nayebisi ye naa na posa ya $300 ata bapesaki mbongo minerval po apesa ngonga ata nayebisi ye no bon naa na posa namona osu ekende puisque akangami na envoûtement ya diable aokende te ata na beti ye na balabala aoke te eza genre mobulu oyo tokanga bajeune fille donc bino botala biso sikoyo na nzela ntango botala bobi me finalement mwana mwasi oyo alangwama na mbali oyo bolikambo nini epuis okosepose bakestion alandaka ye mpo na nini mais mwana mobali yango aza ne mwindo ane piatere ane eloko te alandaka ye mpo na nini nzoka nde aolanda parce que eza na eloko moko ekangi ya solo mokili eza na makambo pasteur dire to basi ya bongo bokangi bango ozali kaka moko to ndenge nini bakoza mibale misato to minei to ndenge nini mpe eloko nini bobotola mpo oyo ozalaka na posa mbongo to oza mpe na posa eloko moko kati na ye oui napesaki yo juste exemple moko me ngai ene koarrive ke ntango mosusu na semaine moko to 2 semaines naovivre na 14 chéri nga moto moko donc soki boye na biso yo vanda na nzela ngao yo vandao donc nabi tellement koza na se envoûtement oza na droit te ya koréclamer soki olobi na bengani okende mpe okoke te parce que eza eloko tosalango na se envoûtement pouvoir ya monde ya ténèbre et mokonzi na biso na l'époque ezalaki madame Jacqueline soki nabengi ye aotambola na nga bato basimi mona kisi bayebi Jacqueline seki et ntango na biso yoki ezalaki na bato mokonzi napesa témoignage makama batatuage nabaki garçon moko so asala invocation femme de nuit anako te na kati ya ndako et ezalaki na bapriere mosusu ata nakangi bandako bien na ngambo na kati ya ndako na invoke baesprit bakota na kiti osola na bango
yango na yesu aza mokonzi. Rapport nango banda kopesa ngo ndenge tomona ata moto atindi ye akende mobembo ayaka na rapport ntango yo osali misala na wana rapport banda kopesa ndenge nini yambo tokende basimetiere ndenge banda kokende. Merci Maman Tiffany. Omoni toilette to tokenda ko se soulager na sima. Toilette za boîte postale munene. Toilette. Yango na conseil na opesa bandeko bele keba. Soki na toilette boza batu mibale misatu na kati ya ndako to na famille na lopango monene. Mutu akenda sima ke asali toilette na ye abwaka mai te doit mona toilette ne keba suspecté makambo. To mfuta bate bele akoza komona salite na bango. Na kosa la rapport na nga na Bic Rouge. Na commis na parcours na chango poudre ba poudre ba joli soir ni tonota manon j'aime pas citer ba blora parce que nazo défier ne ba na nzambe tama na parlons ba poudre na ligne yango bien na singa rouge na kangi na procès na ta toilette qui na boki maiki et to na ko tona kata mulangi moko sur le champ réponse à les faire. Donc c'est comme ça que na pas un rapport n'angé pas monde à ténèbres na yo temple te wana que c'est la temple ya mamanga ngana zaki disciple na kati ya temple. Quand je dis grand prêtre, cela veut dire Mouto Azima mais pas Lucifer. Mouto Azima contact na Lucifer yé. Mon biso le roi disciple, c'est que tu as un numéro de téléphone, tu as un benga yé. Mais Mouto ala ki liboso na biso pas zaki wadaki mukolo temple wana nganga. Yé dala ki liboso na biso. Bande ki boni bolongwa na temple pour comme kokenditi na cimetière. Obite sulu masula ba cimetière ango. Merci beaucoup. Na monde de ténèbres ezaka étape na étape grade na grado. Étape na étape. Elle rola kindoki. Mutazi kindoki lelo akoma komata pete soka bandi ko sacrifier bato. Ndenge moko dire to. Nakana ko ba kamo ya kozana mutaba kisi ya bitumba, na luka mbongo nakoma mutaboye nakoma boye et tangu na vana kata temple nde etindinga na koma tina niveau wana. OK, na monde à ténèbres lelo ekoma na des systèmes. Soki yo sacrifier te soki yo mo faut sacrifier lo ravi na yo. Yango nga na baginga na vina nga na bota te na pesa nde mukongo. Oh, oui. Obota te. Même si Jésus a guiné Satan en Gouya. C'est comme ça que le diable a envoûté moto au maïe la moto aux alatés. Mais la moto aux alatés. N'est-ce pas si ça m'a dit, nga izwa bana no sa mukongo nanga na obota nanga te na servir yo. Merci. Cérémonie oya ngai. Eleka ndenge nini. D'abord, na pesa makila na ngai. Nde basala batukute pesa na hôpital. Natangisa makila na ngai na katia ya mwa vitre wana oyo kote na labo ya mibale il faut ngai bandeko ba excuser nga encore na likamena loba na coucher na mwasi ya ndundu o basi ba travailler et ndundu wana na mukilia wazalaka te ndundu o abima ba isio bokanga misu tokangisu babendi ba rideau na kata temple fungola misu amoni mwasi ndundu boso na nde muto ko coucher na ye oh e katana temple tikali nango ya pasteur Diarto mama nganga bimi na tikeli nga terrain obeta bale atikeli nga terrain oh basi na ye na kata mondo na oluke loko wana e makamona soko monyango soko bimobi na oya sute esiko keyo ngende kutana mama makamna yo donc moi ça na bimi parce que to beta na moi côté ana na biso que monsieur Katene la biso ato tozo continuer donc abimi ata yo mon pasteur dire to mon ka moi si bo biso beta bale fona no banana mama na linyo yo zai bongo te mbala moko to ndenge ye aye mission mama ochali to yekute yo zalata na lingesu nene ye abimi ponanga abimi ponanga et déjà tango nga na coucher na ye tango ngai mai na nga ki mobali ba de bolimbisa nga e okende pai na ye ndesika akwa arrêter ba mabota na ngai nyonso et c'est comme ça que cérémonie na ngai salama kaka de cérémonie na maki siko tango mama nganga yo silisi mama nganga koti ndundu akei et continue ne passer pesa na mwelenga ya témoignage bandi ya pena kitoko partie zali deuxième partie zali mais et comme yelengi ya ba ok signalenga ke minute ezana. Merci beaucoup. Ça soit la même cérémonie, il y a Kokanga Misu et Maman Nganga, sa invocation na moi si Ndundu a disparaître. Bon, to tikali yazi, babilo ko wana tatiana na 4. Ça a peu combien de minutes na moi si Ndundu? Des agi minutes mingi tunaye ba minutes. Ah OK, merci pasteur. Oui. Et na simana yango, onga na mona kezaki nini? Ba semoko ya rouge, ba tiango tra ya rouge likolo. Mama nganga tombola ngo likolo tanga bisinga sima na songa tra longola tango na simbi songa tra na fungoli na mona bia dollar na kati ya bassin na éviter koza million combien na bisinga mbongo eza ya yo et soki aussi ça va mnoti na suka yo faut ma millionnaire et bandeko yango na conseiller bato yezu aza mokonzi
et soki nzambe apamboli yo pambola bato bana passe parce que eloko mabiso na niveau wana vie ya passe soutenir bato babanga nzambe pour Satan profiter parce que là Satan misile lo eza ba moyen eza bozui eza mbongo pour na ko séduire ba vie ya bato mingi basala nzambe ba céder lelo à cause ya passe yamana nzamba so Tant ba misi ba lobi ba mbongo ebele eza ya pasteur dirto pasteur dirto aziang babi mbongo wana eza ya ngai nazwa yango te so nazwa yango me tangu subonga ka kombo na nga vana bongo na mutema nazwa yango te et Satan a manipulanga asakana nga ka pona za la mosali na ye mais bomengo aprometanga pesa nga yango te donc moni ba sesko ba zongi so ba sala lokwa mukwa ba pesa mbwa mbwa zo pusela ka lingo zo ba botoli ba chena sima yakana no vanda bana osala mama tivani etikala na kati ya temple nazwa yango te babiloko ezalaka bima ke ezwa saki mbongo eza ya yo ebima sala 20 minutes ok merci mama nabimi ochange bilamba obimi na temple oke ezwa saki kaka po ya ozwa mbongo mais place okei oye après 25 minutes. Merci beaucoup papa dire tonné na ndako lobake ndenge ebele ya bana nzambe bazokosama bapesi yo bana yozokanisa bana nzoka nde bana yango bana te donc batindi yo mbongo yango siko okende ozwa saki parce que yoto akezwa saki boye aye après 25 minutes ozwa te mais mbongo déjà ezalaki ya yo c'est comment ya yo. Oui mais tant toyebisaka bandeko Satan aza mokosi batingi bandimaka te d'abord mpona zonga place wana tika na rappele eloko moko biso topesa mutu mosusu nimero ya kisi kaka na ngola tolobi na ye mibeko topesi yo eza nango facile mutu adepasse na droite te yo somona mibeko ya ndenge wana esalaki jeune garçon anakoma na difficulté ata mutu aleki ye fakima mbangu aya devie mutu wana azonga boye soki abuki ayekaka mibeko donc Satan oyaka pa kosa yo nga babisinga yaka na saki dans 20 minutes pai na kei ata esika basaki yango ezalaka na miso ya mona ya sote tala esika nzambe ando eparne nga ozwa mbongo te po fo bota na vie et na ya après 25 minutes na mbongo na mwasa ndundu asinga aussi faut tobandela cérémonie la deuxième fois si vous couchez sur la mwasa ndundu mais dès sikoyo ekoma eke nga fo nazwa ta na umela na mata niveau mpona nga monako maobenga sikoyo Lucifer et banimero ya Lucifer na mutu na nga nayebi yango numéro na ye wana tokobeta na nsima papa diarto ntango oyeba biso mwana ozwa esu mbongo eza tolelaki te papa diarto te mais eloko eza mposa na ofo regrete kaka sikoyo na question otuningo lobi na baeglise bato bakosama ndenge wana oui na confirme yango nganga mpe ya mutu mwana te nganga mpe ya mutu mbongo te yebaki soki nganga apesi yo mbongo bomengo eza mpo lobi omitimolela libulu ya vi na yo lelo yango na bomona na baeglise il y a des miracles qui s'opèrent tala nzambe so alinga asala miracle même yo mutu osambela oyeba teke na osala miracle donc ngai paster dio toke vous voyez natambola nabimisa makila ngai natambola nasambelela mutu bakisi ya balinga nasala bakisi ya match banimero ke kozikisa papier na moto dale vite nasala yango kobeta mutu pada na vida kwea nasala yango mais je te dis maman nga naza na télé na kokosa pourquoi donc mutu aza na ye dans le video tiewe fire oui eza banimero oyo tomona epa bakatiere te nga mpe pour partir tonga fona tuna comment est-ce que mutu abeti na numéro mpo numéro ezwa mwa bino mwa tante ye abeti yo te tomona kaka ke mutu atieka tekit mutu akoi mpo nakala ezalaki mwa tekit merci tango na sa motema o to ndenge na orépondre boye joueur oyo ake travailler kisi ya bale ntango akoti na terrain azobeta est ce que mpo amarke bi ya kisi il faut afungola apesa babougie na terrain ababozela na bozela asambeli apres achebi non asi atravailler eza ndenge moko na bakatiere na ring ndenge moko na basali ya nzambe lelo ayebi ke na herbe ntango na obwaka critel cri wana dia abwaki eza mot de passe mpo epermettre ye miracle ya monde atenebe esalama yango na koreveille bana nzambe na likambo oyo bokeba na parler à langue lelo na baeglise mais je vous dis baparle à langue mingi eza bapriere oyo biso banda osambela ngana na osambela na monde ya ténèbre donc mutu yo okaza paster osala parler à langue prière or que parle à langue na ye azoinvoke bademo na ye oyeba sikoyo ndenge ni paster diarto biso tozalaki nayo te yo neti boyo koyeba merci pour na répondre question kitoko boye nga na koyeba et puis bana nzambe mosusu bakoyeba bokoyeba ndenge nini vous avez le Saint-Esprit en vous yango paster diarto nalobaka nga na vrai pasteur te naza mpe faux te mais vous avez le Saint-Esprit priez Dieu nzambe akonfirme wapi vrai serviteur wapi faux po to na kati ya kati ya loyenge na kati ya sangisa tokomi na temps de la fin tozoyebana te bakomi lokola oye wenze tambola oye wenze tambola lelo paster po yebaka ta fe paster il faut aswaka numéro église ne asala plein asala miracle moko mpo mokili bayeba
et ba pasteur ba opesa na ba mbongo ba miracle lukuta eza ema mo salama dire to tika na to loba wana ozaki pe sangisa mingi lokwa bandimio bazalaka église ole mabe église ole mabe be église ole mabe azoluka ka miracle yo wana kaka mbongo yo wana na ndundu yo mo kaka na même labo wana yo moko susu toko ya na cimetière tango wana nga za ino pasteur te tango na za na mangamona oloba sana lobi te on se comporter ki lokwa bandimio azalaka lelo na église ole na église ole na église lobi kuna ke na église mema lobi kuna ke na amour et vérité lobi kuna ke na nyonso na koluka kaka lobiko oui oyebi na monde ya ténèbre to mpe moto aza pouvoir na ndenge ya bondoki to ya bonganga kisi atonda te ala satisfait te okomi siko na cimetière papa diabo cimetière nakendaki parce que nakomaya koluka me ndeni makambo na ngai ya mbongo naozwa te nga fona tonga immeuble nga fona tambola na mituka ndeko moko azotala biso epe azozala mposa tonga immeuble voilà ebesinga bibo na cérémonie wana il faut obima koma cimetière na ngonga ya 23h et ovanda na tina 2h et 2h tango bandi prière na yo na 3h l'air ezobeta osenti mopepele wa tourbillon oyoka makelele bavua bato bandi koloba yokangi misu l'air okanga misu nde moment oyo grand chef Lucifer azokita mpo osolola na ye soki aye na façon wana te soit tombo oyo ovandeli po fo fukama likolo ya tombo loka mutafai na moto tombo wana ifo fungwama esprit eza na kati ya tombo ebima et puis bah personne numéro à tomber ni yo kende c'est comme ça que ça s'est passé ne manga la sala tika na to mama lembe dans au côté na cimetière je pense que ba bakingi la cimetière bazali hein eza cimetière na yote eza cimetière à l'état yo côté ka poni po eza pasteur po eza ki à l'époque dire to malwano mama Tiffany ba bakingi la ba cimetière na la sala na ba morgue bango no so ba batamisala moko wala ba ndeko ba comprendre ngale mwa na oloba bato bakengela cimetière na basala na bamorgue basala musala moko musala ni musala butu ya kindoki solo papa dire tout temps au côté ezaki no ndenge ni papa dire to OK na bika zoni ngaka na bondela ka papa na ngai alinga na tu na po ya répondre parce que dire tout temps au côté na kati na cimetière kutani ki bato eba ezalaki no ndeni solo banaki déjà fona ya na la journée na ba programme muta osala na butu et on a vu contact na fona solane voilà na programme na ngai musana ngai sala ma awa wena musa osa po faire pese mbongo musa ba bo kweza musana yo bon au côté na nzela bo po ba soda ba déranger te pa mona yo te et l'air na koti na bani musana nga na kata cimetière et papa na toléré au sala yango parce que yé pas za muta misala molili mususa osengo musa osengo mbongo te c'est comme ça que ça se passe parce que na ba cimetière ya mindele pe ba manifestation za po musa ko ba ke biso na poto kindogeza pona bino ba hindu biso ba tombola biso za la kitoko mundele pe a développé magina kindogina na ndenge na ye oya biso ki muto mwindo ya kisalite kindogina biso fona bomayo po ngana na récupérer ba bien na yo mais mundela ba bon ngana sacrifier mikona nga mukia ya vie ekita to na osala boy na vina ngana obota te na osala boy na inventer mutuka to na sala boy mundela sala magie moko ya propre par rapport ya biso et on a ba rendez-vous cimetière c'est coïncider mokolo dire to osala ba miracle ne na cimetière to na place songolo musicien tel aya to kutani ah na buge je vous ai peli kuna seke mututela na service na oh ezala bongo na biso portugais to bakana peso afika na vida del motamtatika na vina ye ya osama mninga pe osama mnanga mujina ngai peli ya opo peli ya peli si ya na peli si yanga mutaki pe muninga te tozomona lelo yo tondisa église na nga pe na tondisa yanga nga soki na sali miracle na lokuta yo po sali ya lokuta mutatu na moninga azate chef azate na église ya Congo biso nyonso tu ndenge moko muta kolobela moninga azate ta pasteur moko osama yango wana ngana lobaki litomba nina na église à 5000 personnes babanga na bango nzambe te ça sali rien pour numéro tonza ba église ko tonza ba bar ya ba concert à musique ya na orchestre mo na ngiringiri bande balimbisa ngana na etosa na kotanga kombo nango tu furai ngana sala ngo kisi ngana sala ngo kisa plein et na micho na bana yo to sala ngo ba cérémonie nango to tinda président Moyaka au somba sardine au lieu de sala cérémonie pas tango baki nzanda na mikuwa sardine nombre fourmi baoya nombre bato baoya et yana ba bar muso bar za awa to sali to pesi yo cri na iloko tel o sala na minute boye sali o bwaki boye bato bana bar wana bakota mini pa na yo ndeza makambe sama na église lelo tomona ba bar muso na kinya wa donc o komwa mutu tongo tipokwa azani kana kata bar wana
alinga bongo la motema te même na bapoto ezali tomona babar mosusu balansango na banzembo baboite mosusu babwaka yango donc balobi soko ye okiti na mboka wana omoni boite wana te se kokomi nano mboka wana te heureusement mosala akoma na ye mosala na nzambe. Ah mais oui, wana eza baambassade à Lucifer, eza ambassade. Il faut les kawana pour ozoleka wana na se envoûtement diable. Era bomotote. Era bomotote. J'ai dit encore era bomotote. Lelo comment expliquer bonzambe na église à lelo ya Congo? Ezate mes pasteurs au se fait la passe à la rappeler. Na patika totikala na motuna ya bato bakotaka babar na baboite wana azomona kesala ka succès. Tango bango bazokota kuna na kati papa, bango baza bango na likambote ya mbebe zande na yo muto saleli bango kisi ba conséquences ezani. Merci maman Tiffany. Na pes exemple mogo na Kinshasa na couloir malenga couloir Kimbuta. Ba pesa ngo komba gouverneur a mboka na biso. Couloir Kimbuta banda boulevard tina kati eza ba bar na ba bar. Eza na bato moyimbale ba jimo mo bazana kata couloir wana. Moko asakifia mwasi na ye. Et mwasi na ye alata teni ah Nzambe merci. Maman na bana bino nzamba tata na otana pasteur lelo na leka wana na mona ye. Alata teni ba roulage atire bine roulage kanganzela. Akangende la chaba tuwa akota na couloir wa et tuna batu nyonso leo na Kinshasa mutaota lingwala auti komini nyonso auti barumbu auti mbinza akenda ambiance na couloir Kimbuta et batu asala kuna plein ba je sais pas moi banda tongo titongo et mutu musa au préféré ba pesa ta casier avant de la amener la masanga ka wana ils en a ça ba mvutuma mama et bongo si ta obimate bongo si ta obimate babo ka kipu ambiance bana balala nzala. Pour ambiance bana balala nzala. Et so comme on va dire te pardon. Pour ça ambiance bana balala nzala. Donc dans dimani bani balala nzala ambiance. Ah ben oui. Mutana samvutuma miye bata osani. Musuku tezala ka lokumu ekende pase tikala na motema. Kala. Pia ke kotika na ndako me lokumu ekende. Et na tongo tanga wala mukao se raisonner na na mbongo sombe la bana tali pate, bana nga babenga na Minerval et je regrette na makambo bato wala tout partout na monde entier. Et na bato musu bana ba mvutuma ona lobi analobi awa. Ah Nzambe merci sambela bona mobali na yo. Mibala ndo bazo ta poto bazo Kinshasa awa. Ena ba fia Kinshasa bakota nganga bali. Ozolo na mama bakota nganga bali. Et soka sa zi mobali na yo abosana na poto na bana. Abosana na poto na bana. Comme moi mobala akomi moi avant moi mtia kuna poto ona keki Kinshasa. Avant moi mtia ona keki na keki Kinshasa. Azongi asali moi demo azongi ta. Et là pas yo kosana Kinshasa. Tuna ba conteneur akina ngombongo cha wapi? Mitu kako teka mbongo cha wapi? Il y a des jeunes filles que moi je sais et tant que partir dans mo pagano ayebi ba jeune fille oyo bayana labo, ba jeune fille oyo bazana mvuto so parole ni ovine longi. Mobala to leka na mutu kanini il faut telema. Et so bino faut futanga $700 au futa. Pour ausengo na puissance à monde atemna nguya ya mulili. Et tant na ba domination oyo osenga ba mbongo. Aujourd'hui il y a des pasteurs ba osenga ba mbongo na se mfutuma. La plein salama qui na concert wana to mona ki ba série mususu ana ki mpenda ba discussion o ka plein nzoka ne baza bango labo disons ba kota ki na bango ba labo po ba langwisa mitu ya public po ba langwisa mitu ya public Nzambe asoso sabino bandeko yango wana nazo préparer thème moko matin na oko thème ngo za et après na sima komela na sima kolangwa na sima kosabu ndumba na sima kolongola basemi na sima kosimba kisi yo mosala ya Nzambe na sima kosala n'importe quoi na sima kokosela to makambu na sima koinventer ba histoire et après Jésus revient bientôt. Yango nde bato babosani. Et moi qui vous parle, tina loba makamba diable, tina talisa ba tatouage na mission, tina loba ke Lucifer ayebinga bien. Lelo secret na no vérité yango yo lelo. Pasteur Dieu to aleka na monde na po na ko makambo wana te sanke na leka kuna na oyeba ngo ndeni. To wana aussi opelisi mwina na yo na côté na yo bougie na yo kuna pe so passer de to te bino molimo lili siko bougie ko pensa po sana ngoni eza utilité bougie za netini omoni bougie et joue un rôle makasi na monde na ténèbres pe na ba invocation satanique et surtout ba bougie rouge ba parfum ba poudre et joue un rôle makasi ba chulai et joue ba sang et joue un rôle makasi. Oh. Des mots qui m'a combattu Jésus comme na sang, na ba bougie. Moi je vous dis qu'il y a le couta. Na ko un système ta pianga ba kisi na ba chapelet, na prière je vous salue Marie et ça sango.
Et pasteur de na luka nganga na luka kisi na ndenge nyonso. Ya on a ça va trouver Satan na eloko te. Wana osali cérémonie na yo esili bete biso ezalaki na ndenge elekaki ndenge ni cérémonie wana tozokende soki esili na ntongo leo na karte nga na jeune premier yango namona raison na bato ozwaki résultat ozwaki mbongo ntango na bino na jeune premier ça veut dire nakopesa $50 to $100 na fai na kati ya bar depuis nga na botama mela masanga te nayebi kuwa masanga te na vi na nga me nga nasala basadaka mpo bato bamela nakofutela mbongo na bi kende hotel zwa mbongo yango oyo. Mais il y a des mbongo tous dans le monde à ténèbres, on appelle ça yango. On fait une échange à retour nanga. Il n'y a pas que tout au thé quand la journée faisons dans la poche. Là je m'adresse directement à toi ça à la commerce. Ça on a vu des prières pour mbongo ne lit moi raté. Combien de fois il y a marchandise au thé quand au sala bando associé mutuana, banda coopérant na yo sansa makamna ye, rien ne marche. Au bout ça va mbongo même nandako. Il y a un numéro de sala. Biso tinda to ngai personnellement, pasteur dire tout. Natinda ba agent ya diable na bandako bato. Na bandako bato. Amati fani. Taona na uta cimetière so discuter na ngana ndela. Mon musapi nango so na cho yango bo. Il faut bela muto. Et so za makasi to tika liboma, so za makasi na prière. Na désert di to zongi normal. Et eloko e sala oyeba te. C'est ça que je vous dis na wa avouer le na mis sur la télévision. Et tu n'as pas été à son malama Jésus-Christ hier ça na nguya. Hier zo makasi bandeko. Ya blague te. Kovanda kaka na cimetière na moyo olamuti obimimba moko jeune premier okomo kabakaba na bambongo na bana basi tika tobeta na lisolo ya bana basi oyo zina bomo iboye papa osali bango osala kina bango nini po bato bakokamwa passer les tozana elonge bato kimia leo zolo babo ezokamwisa bato misusu. Merci. Zamba dans le coup. Passer les to babenga bakanisa koza bébé mais papa dia omone elongi nango akimia yesu mutasala ngo ezala ndenge eza ntango na alaki pasteur ntango na alaki dierto nazalaki d'abord boye te nazalaki mwana mbala amema bibende vi mingi na vi na nga omoni bato bamaka bibende ale mwa fufu mingi mpa na bango so amemi ebende mwa panzi evimbi j'étais comme ça nala elongi ya moto so otala elongi nango bana oyo vena fo azala moyibi oyo bandi na alai ndenge wana alors nzambe vena changeaka bavi ya bato koke cimetière ezalaki ndako na nga te ezali par rapport à la service pe batemps à la cérémonie il faut okende. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que kaka cimetière nini balie mususu nini oyo bosalela mpona kosala ba cérémonie. Nga natangeli yo mibale eza cimetière na toilette. Eza na ba cérémonie mususu onga na sala eza condition nango eza okota toilette na nsima bato nyonso soki yo so okoti toilette mutu oza kota na nsima no te. Est-ce que yo oyeba siko na bamabuma bato kangi oyo to ndenge nini. Quand je parle ça, ça va parler pour contrôler bano bana bandako. Pour contrôler bana. Moi on s'accorde à toilette parce que kangida ko balali ma bimba ke toilette na libanda. OK, ke toilette ki osala musala wazana ngwa osala na butu. Et mungana na osala ndenge nini? Il faut na ko ta toilette suka na ngala iba 1h30 be 2h faut na ko ta toilette. Pour na biki na 3h mta ke toilette ide. Et toilette nga suka so na sali yango na ko sopa maite. Bino mutu to omona toilette ya ngai keno tega bandi mayote oke kongola banyongo kende ba futo total mais ya yo aussi mba poza na nzambe ya wana ba accident mingi sama na mboka oka 3 personnes ba biki za bato ba simba nkolo même na libula kufa nzamba misaba oya yi il y a des accidents oyo salama na ville na boulevard ya Kinshasa awa partout na bana bino lelo ozolanda biso et ça provoqué par le monde à ténèbres. Et voilà tout le bagage bato akufa et bon bazemi boni oyo etika na balabala. Poto tche singa muta le kana zenité. Singa net ndeni pasteur dire to na ebité ceux qui toza bangonga pofo et témoignage était comme elengi mingi. Oni singa suki. Singa suki joue un rôle mingi na monde à ténèbres. Singa suki ka noir. Na suki ya noir bakangela ka suki. Il joue un rôle mingi na monde à ténèbres. Et là, filer ma casse dans le monde à ténèbres, j'ai dit encore. C'est que tu as entendu, on a balabala. Tu l'as dit, tu l'as dit, tu prière place ouana. Maman, c'est mignon sur les kawana. Sans ça, mon avis de samboté, au tigre, tu m'as et tant que nous avons douleur, à quel hôpital, c'est mieux fait bima, kaka, pour nous aller, il faut zémi bima. Soit que boti mort né, pour ce kabimwana. Ba maman, ba maman, zémi. Ni bomba pas Jésus-Christ. Ce qui colle la bombe, on t'en simboise.
Et le pasteur dit, tu as dévoilé Satan lelo pour Nzamba za gloire. Nzamba za lokumu. Satan yoga soni. Bato wa sama ramona simananga ba continuer lelo. Ba ba exemple tu m'as dévoilé ba secret na bango. Batika. Solo pasteur dire to relever lango sur la deuxième épisode pour bazo signaler nga des gens ngonga ici ekoki liloba nini ya suka o ebisi ba témoignage na lelo. Liloba suka na témoignage ya pasteur dire to lelo eza que na vie na ngati na kokufa na kotombola ka kombo Jésus Christ. Soki na koma kimia na zapo na bota masika. Soki lelo bomoni nga lelo na peur des enfants. Mukongo na tika na ndako nganga. À suivre. Amen, amen. Donc, lelo, nzamba za lokumu na otombola kombo Jésus, na conseil bino, yom to tagi négligence, zongela mama nzambe. Muta lembisote. Oyebi, lelo, toza kombati, biso ba serviteur nzambe to kombati. Kombati na ndenge nini? Eza na klika bato moko sata bimisi lelo. Bazo créer ba témoignage ya lokuta na komba ba vrai serviteur. Pour ba décourager yom to Olanda biso, pour Olanda sou mate ya te. Oyoka, pasteur dio to eskrokaki. Pasteur dio to ayibaki. Pasteur dio to babengana ye, bakanga ye. Mais mutango de eskrokana alega na TV tala bana eskrokeni. Ya ba distraction to chango mupanzi. Yesu masi azan nzambe. Ngana bengi Jésus Christ azan nzambe. Yesu a changé vie nanga. Mambo na oloba na famille na poto. Bata poto ba Olanda biso. Na famille na Kinshasa. Et Jésus na zi ba komba na kate église kapo na ba no vérité. Mais si on a dit monter si la on a ça ma belle. Mais j'ai profité plutôt dans l'occasion pour dire que sœur Tiffany a contribué na mongo oyo ngai na zi place de l'église. Merci beaucoup. Mais puis kola pambola bino, na benga bino ba vrai serviteur. Tant to te aga bino boye. To yibi to te aga bana mikete, to te aga ba serviteur. Bino wa sala nzambe. Na habite que na frère pasteur. Mais vous avez le Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, on convainc qu'on a pasteur Dierto. Yangondo au sala. So habité, pasteur Dierto te, kende pa nzamba kolbano kende. Mais so habité maman na kolbano ezavre et changer finayo, tika na kata bonzambe pour kola pambola. Merci que Dieu vous bénisse. Je tiens mes mains comme ça pour vous dire que Dieu vous bénisse. Bato nyoso. O basi ba benganga. Bato nyoso. O basi ba benganga pour na sija prière. Nana kaye mo ba requête ya lo sambo. Na sambela rapona bino. Je vous soutiens dans mes prières. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Botika la nakata Jésus-Christ. Jésus-Christ est Nzambe. C'est lui le véritable Dieu. Merci, mon sous Azate. Le baki papa dire to sœur Tiffany. Non. Le coup, moi, on pas encore l'eau. Ils sont en abso batu pamba. On a le baka que sœur Tiffany, azalaka journaliste, était mazalaka chrétien. Journaliste. Donc, oh, ça, il chrétien pour Yesu Masia dans le Congo. La princesse part au salon, on peut être pambolama. Mais on se pose le calipamboli, Kassia Mokilika, mais il y a comme on a Yesu Tango, Akozonga, bien aimé dans le Seigneur, dans le bité aux Amabé. Dans le bité pen de quoi na Zamabé. Mais Kassi, Toluka, dans le baka bien, Toluka Yesu Masia na Bosolo. Kangama na Yesu, Tolingaye, Tolandaye, Tosalelaye, Tobanga Yesu Masia. Attends, tu vas voir, tu fais un kangami minkana, pasteur. Non, parce que lui m'a foutu les autres dans la moutou yaron. Les autres qui t'en amandé funaye. Na bilamba na yeso moni. Tozo beta sete na misala ba pasteur. Bo ba papa na biso bazo la kisanzela. Et sengeli mituna no banda. Bango ba la kisabiso ke bazo banga Yesu. Nde peuple de Dieu ba vanda kana baba. Akomona ke pasteur na ngai asimba ka kisite. Pasteur na ngai azala ka lolendo te. Pasteur na ngai asala ka te po ba mona ye. Yepa osali akolanda lokolo oyo zo sala oyo yo zo landa Yesu Masia yepa kolanda yango na yango na basala nzambe nyonso ya solo po soko za solo te ozo TV okai mais soko za solo okolanda la princesse okoyebisa même bana na etonga bolandaka les nazariens po pambolama yango lokolo zibo pesa pe bande comme susu. Le temps pour moi de dire merci à maman Annie et puis Tali Bolone, maman Bomengo, maman Pauline Foueki, Bosé Belé, Sandra Mbouyi. Namoni na France wana le docteur Alfred de couper sa lampe selon le cœur de Dieu. Namoni papa Carlos Kalambay, maman Anne Kalambay, église de Maman Bimba, maman Nicole, donc évangéliste Diamantino. Vous êtes tellement ébélé. Maman Lise,
Maman Louise na France wana boza vraiment ebele bele ata pasteur dire ta bossa no pesa mbote menga na pesa na ngayo mbote boza ebele basala nzambe voilà na profiter pour na pesa producteur ya malonga papa na ngai Mbongozi donc pasteur Dodo Mbongozi producteur ya malonga na ebita produit nani producteur ya malonga nzambe pambola yo na mama na moni bandeko nyonso tu kola pambola bino nyonso tu na bandeko nyonso ba site nyonso tu chrétien ou pas o baza ko édifier na bémission bazo tata mission les oleka na mboka nzambe ya pambola bino na bandeko nyonso tu ba aider les Nazaréens pour que comme image comme boye na mona ki ndeko moko afini trop a critiquer trop image à mabe ngana na tina image za la mabe to kitoko te tina na ngeza ke yonde obongola motema soko moni image za mabe luka yo solution pour que image za kitoko osepela nango ngana kopesa ona za nango toko simba kisi te toko fuka melabal te poto zwa ya kitoko oyo kake za wana pour le moment yango toko salela mokolo kola ko pambola nde na osala nini nako stila image oyo zo luka ya mafuta wana tika ite nkolo apambola biso ciao. motema etondi nde elobaka bien poezi nyonso ya motuya nasi natondi bolingo na yo yesu nzambe na ngai miso emoni preve edutaka te etinda se motema endima wi nasi namoni bolingo na yo nasimbi mpe bikamano yesu e papa natondi bolingo na yo yesu nzambe na ngai miso emoni preve edutaka te etinda se motema endima wi nasi namoni bolingo na yo nasimbi mpe bikamano yesu papa na maboko naza nanu bebe oyo akokisi bamvula te azosenga azosenga babondelaka ye ntango nyonso yazolela nsima mikolo nazwi makasi kolobenginga moningano yango ezokamisa ngai nzambe moninga ya generatio na ngai te yango nga nandimi kolo yo moko tambwisa ngai nandimi kolo yo moko lakisa ngai nzela na matambelo ungana salyawa motemepeli moto aboli